Amen. Libota. Ya wachalo boko na ba autorité nyonso pona ndenge quand même kimia ezali kokota ba se débattre kende de part et d'autre pona koluka kimia parce que RDC sengeli peut vivre na kimia même na est même wapi na bamboka nyonso Kisangani Kindu Goma Maniema sengeli kuna bisika nyonso bandeko nyonso na ba voisins ba nyonso bazingeli biso to vanda na kimia. Pourquoi pe kubunda naka, pourquoi pas kuwela naka, pourquoi à tout moment ba problème, pourquoi à tout moment ko sopana makila inutilement. Moninga nyonso akoli lukola yo abotami lukola yo ana besoin vivre lukola yo. Jozo wela ko longola ye poto boto la lipana ye poto boto la kwanga na ye. Ezaka bien te makanisi mayiwana to tchaka na losambo ba autorité ba lutter ya wasaila bango avanda na bon elongo. Bolingo pe kimia ekota na katamboka amelibota. C'est vrai que bazali au fourre molé pona unuka kimia. Mais alors mokili Mbappé ça saip to senga e pana tata na ba autorité nyonso du monde, pourquoi pas toutes les autorités qui ont tant de responsabilités que l'accorda ki bango bat nyonso basala ki mingi baluka ba koma na bisika bazali mais bazwa occasion te mais bango nzamba tshelo boko tombola bango bisika nyonso vandi bango bayokela peuple nyonso bazo diriger mawa otali malamu bisika nyonso mbonge zali tala lelo trafic migratoire de salima mingi bipa nyonso bato bazolunga bisika mboka passe pona okende kotonda nyonso na Europe bamboka nyonso ba Corée ba problème sur problème. J'ai souvent loué l'Éternel, souvent glorifié l'Éternel à cause de la Suisse banda okola ndeko na bino ayoka ba problème ba militaire ba bomi na Suisse te Suisse kaka kimia po ezali mboka ba boya nango ba problème. Bazolanda ndenge likolo ezali banda mukile banda likolo e banda ata guerre moko na likolo ezalaka te. Mais pourquoi tant de guerre na mboka na mukile na kat na monde entier monde c'est ya mabeleo? Pourquoi milimu na bato kufa butu moi? Si on pourrait demander tout simplement na bato nyonso bazo sala terrorisme, est-ce qu'ils sont des hommes ou bien basalima na mitema ya banyama? Les terroristes, batonyo basala, on dirait bassemble nzam, mais à quoi la télé comme abbé, à quoi qu'on créer bombe, à quoi qu'on tient quelque part pour battre kufa inutilement, battre olia na bango tamwali pa battre souffrir, vivre dans la paix. Mais pourquoi tant de tueries dans le monde? Pour que le monde entier puisse vivre dans la paix et dans l'amour, dans la sérénité comme au ciel. Mais qu'est-ce qui pourra empêcher à l'homme de ne pas continuer à tomber, d'arrêter ce système, de ne plus continuer à tomber sur son prochain, sur son semblable homme? Pourquoi ne pas avoir pitié de vos semblables? Mais pourquoi là au ciel, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre? Mais pourquoi sur la terre, ça persiste jusqu'aujourd'hui? Et ceux qui ont souvent connu des guerres, qu'est-ce qu'ils ont souvent gagné? Ils bénéficient en quoi? Là, le monde, et là, l'homme, mawa na moto. Mawa toujours na moto. Mauvaise pensée contre moninga na moto. Et ça prendra fin quand l'homme qui vit sur la terre. Votre frère aussi a besoin de vivre, même ici à Kinshasa. Criminel, Kuluna. Vous ne pouvez pas arrêter ce système. Bien que social, oui, quand je vais se débattre. Prenez patience. Libota, liloba, motema, kimia, oya, wajochana, katabino, ozana difficulté à causer du tort na moninga na yo, au comme tellement à penser, yakoyo que la moninga mawa, mais vous avez encore une tâche difficile, parce que là dehors ça continue. Atazo Sambela, il n'a même pas pitié de tomber sur vous. Atazo qu'une église, mais la tuerie pour lui,
Et comment on a simplement bonjour. Mais tu, mais prie. Mais bino au moins, au comment on que la moninga mawa. Donc, on continue à le lancer. Et tant qu'on se réunir dans cette scène, les collègues qui ont l'okiton de l'Union ou ta culte bandi, tina lelo, babengi teke boya ebele, boya kotala ba spectacle te, parce à quoi bon qu'on comme en église, kotala ba spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle non plus. Et il n'est pas un Dieu de démonstration. Si on a une église, on a un spectacle. On est comme un théâtre. Ils ont sur le samboté. Amen. Mais bino boye ko tala spectacle te boye ko yoka lolaka ta pote milimu na bino mokola suka imona mboka na ya tambusa kanzoto noko kende na lo samboté pozo mbong Satan si azwa biloko na mbong na mabal na ban na biloko tu ya mukina misala na maboko na ye. Mais Christ a yébissé que basambeli, ba véritable basambeli, recherchez premièrement le royaume de cieux. Les restes, ça vous regarde pas. Et les gens du monde, ils ne parviennent pas à comprendre. Mais pourquoi Nzamba yébissé Salomon Senga? Mais il n'a pas demandé des choses charnelles. Mais pourquoi les gens ne prennent pas l'exemple, ne suivent pas l'exemple de Salomon, qui avait demandé quelle intelligence, quelle la sagesse. Mais vous demandez que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Mais comment la moukilbao senga mabal? Ko kende l'église pour na libala te. Ko ya ka ne veut mende ko yebo te pour mon miracle. Miracle taille la kakaya. Ata uzana ndako miracle. Ezatu ezate. Na mosala. Ezaka na église ya bacha caméra ba filmer yo. Basimba yo na makolo mona ndenge zobika wana za théâtre bino bozali bota théâtre te bozali bota misala tata ya likolo o abongisaki uta mokile bandaki ti mokile kosuka ezana bana jiloba me bande na Kristo. Une fois de plus nous connaissons pas na libota basali nyos quand même musala ba usana kada kisasa musala yosala bazumbo ezomona rizana mukil mobimba bozala inanime gloire à Dieu bolingo na kimia ezali kada basali nyoso voilà libota nyoso nkola zali ko mimonisa kola zali na bino elongo nkola kozala na bino elongo jusqu'à la fin de votre vie. Amen, bandeko Kristo. C'est vrai que vous allez ngomba. Oh, est totalement le plus critiqué comme église abandonne, mais vous ne l'êtes pas. Église abandonne magicien, mais vous n'êtes pas des magiciens. Il n'y a pas de ces histoires ici. Et qu'on takate. Pour ce écosila, écosika. Oh, bah, tout cas, liloba. Continuez. Yem ça va continuer. Oh, bah, mon église au magie. Baloba du matin au soir, jour et nuit. Les collègues vont répondre bango. Le monde a tâté comme mimonis. Elikolo pesalito, pena kolo bampetika seyoka, malobana. Munuko nanga itikali ekweya elekolambula elikele pisalita segeyoka yokama umalobana ekoya oh kulambula lokola oh
Pelokola na mvula na mokuse na likolo na ndunda. Lokola mvula moke na likolo. Pelokola na mvula na mokuse na likolo na ndunda. Helikele, oh, salito, seyoka, yoka, malobana, ikweya, oh, ukula mvula, Ikwete Ome misanda mbena bina Nala kumoyeli banga mosala na yebongi Pwetenzela na yenyoso Boyenge bene Upwete Mame misanza mbena be Lokumuyeli banga bosala na yebongi Pwetenzela na yenyonso Boyenge ben eligole Penzalito Seyoka Yoka Malobana Bulukona ngaitikali Ekweya Elekola mbula Elikele Upesalito Sege yoka malobana ikweya ukula mbula ukula mamwe yemba makapamba te Deutéronome 32 likolo ezali kopesa litoi na message oyo emonani na RDC emonani na yo moto nyonso ovandi kati na Afrika. C'est pas pour minimiser les autres, c'est pas pour minimiser d'autres églises, s'il vous plaît. Baza pe nécessaire abasali eza pe mangomba, s'il vous plaît. Oh liloba kopesa respect, pourquoi pas? Parce qu'après tout, kouela na mokili ongai, oh boy, à quoi bon motonios oiseau vivre lelo, qui sache bien qu'il existe et il n'existera plus un jour. Nioso azalia wananzoto, nioso bazali matiti ya pamba. Mangoma nioso eza mokano na tata, so tata lingaki te, eko hako zalate. Soki lelo libota boye ebele awato liloba ezwiki sasa mobimba te parce que na ba zandu na lelo ba plein na ba bar ba plein na ba distraction ba parc ba za plein na ba ndako ba tondi plein. C'est pas tout le monde qui sont venus. À quoi bon ko yoka jalousie liloba pe lobi atambo ko mote boye ebele mais ba pona mna tata bo ba yoka likolo bo ba ange ba tambulisa bango bayanga na kabayaka pona sen na bango. Amen bandeko na Kristo. Eza pona kuwela na tel ou tel lingomba te nyoso ba bandeko collaborer so za mondimi ya ilobo zo ina moninga mosusu musambeli à quoi bon donc sambeli nanu te. So za mondimi ya iloba ozo ina moninga quartier pour assembler à telle ou telle église ozo sambela te ozo kosa nzambe. Soza mundi ma iloba ozo ina tel ou tel na kata famille parce que assemble na iloba te
oza no mwana na nzambe te wali banda kota na kati na lupango na tata tata nde azana mokili mobimba but nyonso basambelaka ye te na bo bafingaka ye na bo batukaka ye lelo nyonso bale fufu nyonso mosusu na ero baza kolia bamosusu bazomela baofinga bazango na baproblème te azoyokela bango ma azoyize patience po ete mokolo mosusu mpe bayeba ye mpe bongo wana ntango baya koyeba ye après yo balekaka na zele balekaka na bolingo makasi koleka soit yo okweya na kondima me ye atombani na kondima do botalela yawe nzambe na bomoi parce que ilo basili kopesa na mokili wazo comprendre te mawana ye parce qu'on a bien écrit dans Daniel qu'aucun de méchant ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Quand vous avez compris, c'est à tel point vous êtes là. Parce que vous avez l'embapété. Amen. Bisika musuba benga apo ba pesa ba bambong. Mais awa ata difra ba sauter. Mais vous êtes là au four au moulin parce que vous comprenez que vous avez maintenant la vérité. Ceux qui ne veulent pas, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, ça les regarde. Mais ba obligé binote bozala ndanzamu na bino quelle joie na likolo quelle joie na se quelle iloba na kata mboka ide sena kishasa bazali déjà na maboko na tata ya wasai la bino moko na moko. Le message en question, et si les gens ne peuvent pas comprendre ce message, et so bat bakangi matoy o balinga ngote bakanga matoy oba boya longo même na télévision bako kanga na bango oba linga lilo bate bat pesa même na mokongo bakenda bona makamususu mais qui sache bien que l'icole ali koloba pe l'icole yoka l'icole pesa lito engeme na luyembo yembi de Deutéronome 32 l'icole pesa lito yo mutamukili yo pesa lito ete c'est un problème parce que pourquoi Yahweh Mekaki il voulait tout simplement à faire appliquer message de Zaki dans le jardin d'Eden. Mais comme il a essayé dans le jardin d'Eden, Adam et Ève n'ont pas pu battre qui directement tomber. Satan est quoi savons que ce moment qui ne peut découvrir ma cambébélé boya maïe le roi yao. C'est parce qu'ils ont ôté le souffle de vie. Parce que bah sopar makila dans le jardin d'Eden. Il y a un ange qui n'a épée à bimisa qui bango na jardin d'Eden. C'est dit babima qui na lo samba lingomba o tata boyi ba sopa makila na kat. C'était ça la véritable prendre mire loi. Ya Yahweh na motema na nzambe moko. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Parce que c'est lui qui a créé toutes les trois autres êtres vivants. Moto. Maintenant moto ya salak. Azo protéger bilamba lataka koleka muninga na pema ya muninga. Azo protéger oya ye pantalon na chemise mais moto akufa. Mais qui est l'homme? Mais l'homme moto aza alors nani? Yangona tata bimisa ki Adam Ève na jardin d'Éden, c'est l'histoire vécue au ciel. Celui qui ne veut pas, tant mieux. Ceux qui écoutent sont des enfants de Dieu. Et ce n'est pas l'obligatoire. Dieu ne vous oblige pas non plus. Mais le message de ce qui est, ce qui est tombé dans le temps d'Abino, ce qui est tombé dans l'époque, que tous les habitants de la terre se réjouissent. Ceux qui se réjouir, c'est ba moniko lingomba amaji. Tandis que ils seront jugés que Dieu le pardonne. Parce que alors Yahweh ressemble Sabato. Boni na makambo. Ils ont vécu du temps de Noé. Na arche. Dieu a été sans pitié. Il les a tous condamnés. Ils ont tous été submergés dans l'eau. Sans pitié. Et Dieu n'avait sauvé que 8 personnes du temps de Noé. Na arche. 8. Sodome et Gomorrhe. 4 bien sûr. 3e maladie matérielle. 4e plutôt 4e. Au lieu d'être spirituel, il y a des brebis, ma vie.
main vide, mutalinga semble la main vide te. Soit comme il semble la main vide, azal esprit à pauvreté. Et comment il n'y a pas dans la Bible l'esprit de pauvreté. Il n'y a pas dans la Bible l'esprit de célibat. Il y aura des pauvres jusqu'à la fin du monde parce que vos obos t'as la paix belé. Oh bazadi si baou luka ba comme à 20. Misala wab. Et bon misalango. Pour bien se beaucoup comme un esprit du travail. Pour bon un esprit de pauvreté. Pour esprit de pauvreté où tu wab. Awa. Ose la pauvre. Ose la mosali. Ose la travailleur. Taleraya travailleur basalaka alwaka musala so gafe pe na musala balongoli pauvre chômeur à remplacer donc vice versa. Ça a toujours été comme ça dans la vie. Réjouissez-vous na état aux anango siko parce qu'après tout sauf forcé on nous a musala wab. Quelle société, quelle entreprise asika, quelle usine, quelle industrie mayele na bino travailler. Botonda bozana bolingo, bozana boboto, bozana ini, pote nkolo asala bino, mayele bota misala. Bojango hein? Bamdele babota misala. Société à camion ezala kite, usine à camion ezala. Bas usine combien? Ils sont bien ces gens-là. Ils n'envient personne. Bango kutu bayebi esprit à pauvreté te. Bien sûr que bakoka pauvreté te. Bino bakoka pauvreté bo amitema dur. Mais alors, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont chômeurs, ils ont un espoir. Gardez l'espoir. Un jour, notre Dieu vous bénira. Amen. Bandekona Christo. 8 personnes pamba na arche. Et Dieu a été content parce que ni a maman ko eliaki ni a mamusute. Tout est bima qui est intact de 2-2. Yawa lobby et se multiplie encore. Malheureusement, vous ne voyez pas l'histoire. Comme on a bien écrit dans la Bible. Mais pourquoi les gens ne voient pas l'histoire? Hein? C'est bien mentionné. Non, tant qu'on a mis encore dans l'arche, l'arche est également propre. Bien que jardin de dents, maquillé est également là, batbassion est bien dans jardin de dents. Mais dans l'arche, balanda qui matérialité, wa landa kambong wawa, sozana iloba. Orozonga sima, oromona iloba mabe pour l'ingmbong, mbong eza mauvais maître, et kabulak, et quoi il s'appelle makamnios, mbong de pesi bo kabwan, mbong de pesi ba guerre, parce que l'ikolo munduki mo ezate, mais nani abandak, ide wana abibende wan, et nyoko la ramonika, mais yemoko créateur ya bende wan, so babaloli angwe pa na ye, akomolela, mais pourquoi vous pleurez, mais chez l'autre, vous vous réjouissez, mais qu'est-ce qui ne va pas pour l'homme? Amen. Ils devaient atteindre tous ensemble. Mais moi si madame, ne batumi balete ba konzi mbali moto. Madame, ya talika ka biloko atikaki. Ngai, bijuna ngai, bilamba na ngai. We makamunyoso ndako. Ata besengeli to mema nyoso. To alinga mema ngona mutu, to na avion. Tout na bateau pour na yé anga picola nanda bangwana bza ya na semble pour zambong moi c'est l'autre ya na semble pour ozo bo makambo ebele pour moni baninga bakende ke pe azu so quel lo na bisika wana zana biloko wana bisala sala et puis c'est rapide et puis c'est mbongo et puis ça peut mabala tout ezo maka le diable ana azwa kindambo il en a en possession. Il donne rapidement. Mais batumingi bakoti na makamnyoso wana pona ozwa rapidement. Mwana iloba obota maki mwana muke. E ozwa ki tempo na okoma ndege ozali boye. Okeneki mbamba te obota milelo po kolika lelo. Vous avez pris du temps. Alors que ozwa na yo ko kene mbangu te bako couler rapidement parce que quand vous gagnez rapidement, vous aurez des problèmes. On pourra ravir votre sang. On pourra ravir votre âme, votre esprit. Pour que nous salles là-bas dans le deuxième monde. Mais bino vous a ban à l'icolo. Oh, il m'a kilé na bino muta mukila ebe osimba ngo. Ya wa battre la rabutuna. Abattre la to abattre la raté. Somi battre la rolingi loba. Wa mokili moko a rocha maboko. Posa mokonzi.
tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur là. Voilà ce qu'a été. Noé. Il y a un petit principe. Mais il y a un candidat qui a arche. Nana tinda qui a bon masuni a ma sacrifié. Et mon commis a lobby que oui Dieu a chanté un odeur agréable. Parce que mon commis pas aligné Goliath. Le gars aligné Goliath bazonga na peshada. Ba bimi bien na arche. Ba le matiti. Ba le nyos ba légumes. Mais ba bimi il y a juste une yama aboma qui lui a ordonné, qui lui a autorisé à senga qui permission pas nanani na makanisi na ye. C'est à tel point Tata a souligné qui place en Bible 1. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit de l'holocauste sur l'autel. Nana tindi a offrir encore banyama. C'était sur permission et nan. C'est par erreur que Noé avait commis cet acte. Pour nous bon encore, Dieu voulait épargner tous pour que personne ne tire l'épée sur son concitoyen. Alors croyez que Dieu était content de cela. Il s'était réjoui. Il ne s'était pas réjoui. Il n'était pas content de tout ce que Noé avait fait. C'est à tel point il y a Walobi encore. Dieu parlait encore à Noé, à ses fils et avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous, prospérité après vous, avec toutes les bêtes vivantes qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Mais alors, est-ce que les gens voient? J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les ordres de déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Bien qu'à cause de cela, bato endurcissement ya motema ba pervers ba onyo bato sa message ya wete ya ngona ba mboka musuba omona ya defo bavandi batonga ki sans problème no fra inondation ye maye eye ultimo sika ezalaki eye ko envahir bato bakepo nzamba zomona que les hommes n'ont même pas pitié des animaux ba bomaka tous les jours na ba fête na ba manifestation ba bomaka tout le temps na ba mboka musu d'une ou d'une autre manière. Il y a toujours des tremblements de terre sans pitié et il y a toujours des inondations de lige en quelque sorte. Mais il y a des fois d'autres systèmes ba bête ba nyama ba animaux ba avertis ba nyama ba kimi mais qui les a avertis, qui les a parlé mais ba zui mayele wap. Vous continuez. Et Dieu dit, c'est ici le signe d'alliance que j'établis entre moi et vous, et toutes les êtres vivants qui sont avec vous, et toutes les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Voilà un peu. Mais pourquoi Bana Noé, Bazwaki, Actewan? Dieu a dit, mais Mawana Mot. Mais pour les mécaniciens moto, ça a toujours à beba. Ngana sali pour bazo affranchissement, bas à la franchise, bas comme peuple pur, bas bon mal souté, bas se passe makilate makila nyamana ya moto. Ezan denge moko, ezan a valeur moko. Il n'est pas dit que makila nyamaza moins cher, bon ya moto est plus cher. Non, ezan a couleur moko. Quand on tue, c'est la tuerie. On a écrit ne tuez point, un commandement qui dit que ne tuez point. Mais si maintenant il vient interpréter correctement ce message, que le monde soit dans l'allégresse. Sauf que le monde des autres pélaté, il y aura une confusion, il sera confuse. Il y aura un problème sérieux dans l'avenir. Mais que Dieu pardonne le monde entier parce qu'on n'a jamais compris le message. Mais voilà qu'il y a beaucoup de jolis de Dieu qui sont rassemblés maintenant, qui comprennent le message.
que Dieu pardonne le monde entier pour tout cela. Ben que tout le temps on ne fait que répandre du sang, même le sang de l'homme. Et mais pourquoi on a écrit que quand l'Esprit sera venu dans le monde, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais que ce péché, ce n'est pas le péché au pluriel, mais péché l'isumu. Et ceux qui prient Dieu, bon, dans la Bible, ils ne tiennent pas compte de cela. L'isumu, mais pourquoi Jean le Belaki, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce qu'on a écrit Masumu, Lisumu? Est-ce que les gens tiennent compte? Basambe, est-ce que va tenir compte? Basambe, le basimbi Bible, batangi Bible, est-ce que va tenir compte? Musimbi Bible, limulanan, mulimu tango egoya, egolak sabatu, en ce qui concerne le péché. Motonio so asimba Bible alimbola. Motonio so asimba Bible alimulanan, na motangi, na musimbi pona olakisa, batanga nan, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à l'époque, ce accomplissement est tombé. Awa, ça serait mal fait pour Dieu. Donc, Zamba Salima B. Donc, c'est que ça, ba parachute, ou dans la licorne, ba ange, na ba saint, ba qui tabaya koloba. C'est grave. Mais sachez-le bien que Mitema 12, oya mona nakana ona bikela munyoso ya wasali, neuf ko la motema, neuf ba ko pénétrer message, neuf ba ko zwango, peut-être 3 ba ozala un peu difficile, un peu à l'écart. Amen, bande kona Kristo. Sinon 3 pamba balinga ba yeba, balanda message atata monde entier, mais Yahweh est capable. Pour être bon, le samité ma batunios, pour avoir besoin de millions à bateau yakelaki, et bigisama, voilà ce que le message, oh Yahweh Sala qui prend un non. Étant donné que, ici on a dit dans 20, nous commençons à cultiver la terre et planter de la vigne, et but du vin. Ben que ya bandi lona, pour on me sa message, mais encore, Alandi, makanisi bana ne kolia encore misuni ko boma encore banyama le rani yoba sobolia ka banyama est-ce que batinos na fête alelo boko sala pe vous faites tomber en ebelao eloko ne ko zanga lilo boza ba pauvre bozo akate amen bozo to saya nako to saya nako to sa mukili wapeleki. Bino ba olite pour na cause juste. Bozo olite pour na cause juste, ba mo na bino mabe. Mais likolo ba mo na bino mala. Na likolo se prena bino na mokili wabeleki. Luka toujours ko se prisa likolo. Ndenge comment na prière du peuple de Dieu. Mutuna tuna makiao. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Ngombe na ngomolo ba vendre siga moko. Na arche ba vendre ensemble. Durant tout ce temps, on va vendre une arche. Lion aliaki memete. Ngombe beliaki na léopard. Bateau saki. Même mal. De la même manière, nde bozana iloboyo. Ya wazodi sape azote pe o même na banyama. Mais comment? Prière du peuple de Dieu babinin. Bakoyoki ça n'a pas si. Na mukolo yango nkosi akolia matiti likolo yango. Et cette Bible est commis. Et così. Et que seulement. Nkosi nenan. Lion. Bako lion matiti likolo yango. Mais c'est bien écrit. Na vila ngala comité. Même la Bible en français. Oui, donnez. C'est clair. Message est que tout ça ma. Même na bikela mbanyama bato saki na arche. Sauf tant babimaki. Ndebana no bazongeli sukali ya kolia. Babomi encore babandi kolia. Pourquoi on a écrit? Pourquoi bakomi na Isaïe 63 na bandana verset 7 prière du peuple de Dieu. Nana komi yango liloba?
Bakomaki yango wapi? Même na Lingala. Bakomi bien. À partir de 11. Na Lingala bakomi malamu na Yahweh et pas na Israël pour la prière du peuple de Dieu. Oyo sambo ndezo tangama. Mayenyoso mazaliao. Nde makosa accomplir na mitema bato nyonso. O baza bana na Nzambe. O ba ponami. O ba botamaki bako connaître corruption te. O bako tosa lolaka na tata. Nde bangwana ba osala lo sambo oyo. Nde bakomi bien na Bible, prière du peuple de Dieu. Amen. Nandeke bandelaka ndeke muté atanga kiao. Nako sakola boboto na yao. Se dit tonda na boboto longola nkanza. Longola makamnyoso modèle ozaki na mokili changement total ezala. Pona kokisa kolanda encore. Message on a prière du peuple de Dieu. So balande yango malam moto nyonso aza sérieux atanga pe ayeba comprendre ndenge bakomi. Deuxième partie, Ésaïe 11. Ndenge bakomi profondeur, temps messianique, temps message yango ekobima. Nde temps messianique, temps message pe kozwa début pour te tambola na monde entier. Amen. Bokonzi na sembo na étape na Isaïe. Nzete kotoa na tina na Isaïe pe étape kobima na musana ye. Pe molimu na ya ovande pa na ye, molimu na mayele pe bososoli. Molimu na mayele zaliawa, o epesi bososoli na liloba oyo. Que le sambo nde ya nzambe Seigneur mon Dieu te me kolinga moninga nyos kolakisa boboto nde le sambo yangwana. Par rapport ya kosambela na konganga, na kosala ba geste, na kosote, na ko crier, ko ça le temps de cri inutile. Amen. Molimu na mayele pe na bososele, molimu na toli pe na nguya, molimu na boyebi kotosa yao, ako sepele na botosi kotosa yao, ako samsa te ko bile we mona na miso na ye, ako kata te ko bile we yoka na matoi na ye, kasi na boyenge be na kosambisa babola, pe ako lobola basoke mina mokili, pe ako beta mokili na lingene na monoko na ye, pe na bebu na ye akoboma oyo mabe, wenge bene kozala nkamba na loketo na epe kondima na nkamba na mpiko na ye nyama na yauli avanda elongo mongo na nyama na mpate penkoi ya kolala elongo mongo na mwana na ntaba mwana na ngombe penkosi pe nyama na mafuta bakozala elongo pe mwana moke na moto akamba bango encore ngombe pe ngombolo bakoliaka elongo bana na bango bakolala esika moko penkosi akolia matiti lokola ngombe mwana na monunga sana libulu ne tupa mwana na oya kilisa mabele akotia loboko na esika na nyoka bakoyokisa na pasi te pe bakobebisa na pete na ngomba mobimba na bule na ngai nzambi mokili kotonda na boyebi na yao lokola mbonge kozipaka mai na monana na mokolo yango tina na Isaïe ekozala wakotelma lokola bendele pona mabota bato bakolukaka ye pe bivande na ye kozala na nkembo bato bakolukaka mokolo yango message oyo bisika nyonso evandi bango milimu na bango nyonso evanda na nke soki na français Ésaïe 11 batangi basimi Bible bayeko le Bible bakota en profondeur va pénétrer maintenant message. On a menti, on est à côté, on est passé outre. Ah, qui comprennent un peu. La vache et l'ours ont un même pâturage. Le petit un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant serveur mettra sa main dans la caverne du basilic. Il se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ces jours, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple.
Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voilà un peu. Voilà un peu. Mais ceux qui tergiversent, ceux qui refusent, ceux qui changent la vie, étant donné que Dieu a déjà parlé, il y aura l'accomplissement de tout cela. Banyama bakoteyana. Mais bandana na bateau baza traité na criminel. L'Ecclésiaste va comme bien. N'est-ce pas? Parce que tant Cécile. Moi tous je m'amène en profondeur. Sinon verset na verset, moko moko, il y a limbo la ma calmement nyo Cécile. Quand on aura du temps, peut-être que vous allez jouer, monsieur, que vous allez rassemblement. Peut-être que vous allez me coller à sainteté. Pour moi, un message, et je dois tant contenir tant, batbazonga boutou, c'est pas du tout normal. Message à tata, et que tant que na mukili mobimba, y a un besoin maintenant le yembo ya bakouk, wa boya makamboyo, abana déjà collé là. Ata c'est qui? Aseka. Mais aïe ba milelu bilelu kozala. Quelles que soient les conditions. Parce que ce qui y a waponi, azelakateka kitsa mutango na sincère. Uta likolo pe atonda tim ba moni makolone comme na se. Po attaque d'ici ba ange bokokima. Posto attaque d'ici ba kufa ndende ko ya komona mutasi akenda aye na porte ba yaka pe. Bayaka pe bayaka osalisa majina bango milimu na bango yana besoin liloba oyo bazela ka message on a séjour de mort. Amen. Bande on a Christo bilo batabomo ibo sepela le bon na Yahweh moni sami déjà nguya Yahweh sala motonio. Quant à toutes les questions, c'est difficile pour le moment. Tant à sainte scène comprendre na molimu. Question de ça qui dire pour nous comprendre. Pour nous lire le message d'Adam et Ève. Oh ya pesi que ko maté. Et c'est très important. Oh batwana ba osailango et pas na tata baza déjà ba ponami. Pe bisika na bango est bien réservé. Oh nyonso ba sopaka. Il y aura sans pitié et ba komona Yahweh te. Qu'ils comprennent. Onios, bazo chatem, onios baliak, continuez. Ça vous regarde. Bon, là, c'est vrai qu'on a la volonté. C'est vrai qu'on a déjà la carte. Il y a un effort pour le fils qui est colanda. Au botam déjà, mais malembe, au kokola, bangate, ba péché le kola mobeko teke banda le lotika. Et ça message aya, malembe. Oba ukoka, bakoka. Oba ukoka te, tata, apesa bo mayel, apesa bo makasi. Nguya Yahweh ça? Amen, bande na Kristo. Mana liloba. So zangi mbongo, tika liloba. Bama ba omona pasi na mabala. Pona bien libala bien liloba. Ndeko na bina lobi pona libala. Paul nokite frère aboya yo. Lingaka continuer na mobile. Viendra un jour boko ya bino mibale. Musuba hapo na liloba, libale tika linkola pambo na bino. Mingi na misala ba imposer bango pona ou bien musala ou bien église na bino wana. Konda oyebisa bino ko perde musala te pona musala. Nkola ko lali se pongia ko lakisa ikakatika yo. Olanda liloba. Ambe bande kona Kristo. Mena liloba. Moto moko akosa yote bakotikala kokwisa na mabele oza mwana roi bakwisa bana na nzambe te ba bakwisa bana nzamba kando samba nana tinda kokwisa mwana na mabele pratique on a ça vient d'où? C'est du négatif, c'est du néant. Il faut elongwa parce que je cause ça peut battre. Amen bande na Kristo. Mwana iloba landa ilobo sans intérêt. Sozo landa iloba po bota. Ozo ko sanzam. Oya musambelite. Oya mutamukili. Kati na iloba. Mais ya wana besoin ya bata liloba. Bata alikolo kati na lilo.
Et no batamukili bawela ba bien matériel. Mwana iloba mituka ekoya ate yete na makolo omondi pemboka na yawe. Landa nzambe na yo. Ko landa iloba pona mimbongo te. Mimbongo yawe akosaila yo, yawe pe akovandisa yo, mais akobatela yo. Landa nzambe na yo sans intérêt quelconque. O basambelaka pona intérêt quelconque. Babengi yo na iloba te po otinda moto na banguna, moto elanda bango. Non, ndeko ye na iloba oyokela bango batikali kuna mawa. Wana somo ko banga bandoki te. Longola masolo ya bandoki na monoko. Muto asambela nzambe abanga kandoki te. Abanga nganga te. Abanga pe magicien te. Atosaka pe alinga kabatu wana me kolanda bango te ya bango baza bana. Bino boza leza ba mikolo ya Israël elo. Boza likolo na nyos. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nganga nina kozwa yo. Tala kenda ko sacrifice moninga lo yembo kwa kwa ikawo. Kozongi sa mabe na mabe. Si vous répliquez aux amants de Satan, kozala mwana Satan na kata iloba te. Mwana iloba azongi sa mabe na mabe te. Rendez le bien là où on vous a causé du tort. Ne rendez point mal pour mal. Ne vous vengez donc point. Pardonnez au contraire. Reprenez tout ce monde-là. Approchez-vous de lui et pressez, ne l'imposez pas, mais lentement, mais sûrement. Amen. Prenez ce message pour être big sakaka yote. Mais big sana bande kona bino wana bakuluna bote ya bango. Approchez-vous d'eux, ne vous éloignez pas d'eux. Au contraire, aimez-le. So bozana mwa eloko olia bengaka bango. Bolia na bango sam tangu sufufunde tindia simba machette. Na ba criminel. O ba kotela ba bandako. Bobuki miri ya moninga laline paisiblement. Est-ce que vous comprenez? Oza muto lion muta botaki yo bien mutu kaka. Obota mai na tigre bien na mutu. Oza na mutema mutu na mawate. So kote. Aux unions, au ticket na passe. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Arrêtez ce système. Au botamake aux la moto. Au coliba coalition parmi tant d'autres hommes. Mais pourquoi vous demeurez sans pitié dans ce monde? Et pourquoi vous voulez précipiter la mort de quelqu'un? Et vous vous rendez compte que Otikala Libangali, qui nous libère? Dans tous les pays du monde, système et guerre. Prions pour que ça puisse s'arrêter. Toutes les populations civiles, tant na Syrie, tant na Afghanistan, na Bamboka Moussous, Corée, et même pour le moment, même l'Afrique, Centrafrique. Ça ne va pas du tout, ça fait mal de voir tout cela. Mes coloniaux font la télévision. Tout le temps, tuerie. Oh, va terroriste. Est-ce que les gens qui sont terroristes, est-ce qu'ils comprennent? Vina bango ba utaki wap. Dans quel monde encore? Tant qu'on a bien compte à la bango boy. Pour baya. Mais qui doit qu'ils arrêtent, ce sont des hommes respectables. Pourquoi ils font ça? Et pourquoi bakangam na molimo wana que ça leur donne? Monsieur epé ça ba mbong. Mais bango pe bazo kufa. Pourquoi ils ont besoin de contempler toujours Makila Bate Kweyaka? Amen, bande na Christo. Yawa yokela bokili mbomawa, yawa bongo la mitema bat nyosona, onyoso ba osala ba crime bipa na bipa. Yawa changer. Bosenga na mitema nyoso bozonga na nzela. Malgré tout va continuer toujours, mais des grands de force, pouvoir et yawa, et qui te menacé pour te moukile, et qu'on s'amène, dès que semble à prier notre Père, que mon na tata, et salema, nasse le colana, Dieu le Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'il y a tant de tueries, tant de guerres, tant de tribulations dans le monde, il n'y a pas la paix. Toutes les images qu'on a souvent suivies,
Et rien que la désolation, par-ci, par-là. L'homme est en train de tomber sur l'homme sans pitié. Mais il est homme comme lui aussi. Mais ce n'est pas normal. Mais où est-ce qu'on a ramassé tous ces hommes-là qui n'ont jamais eu pitié des gens, qui n'ont jamais eu pitié de leurs semblables dans ce monde de pécheurs, dans ce monde de vivants, qui vit dans la chair. Que Dieu bénisse tout le monde. Zamba pambula bina message ndambu mukebo eko yoka marge temps peut-être aussi sabutu te bozonga na kimia kolo abatela moko na moko bolingo na tate kota na motema motonyo bolingo na tate ingela na bautorité nyonso na mokili mobimba kola sala bango baba pona minzamba alingaki bango makasi yawa batela bautorité nyonso congolaise yawa batela bisika nyonso liloba si ekomi Brazzaville, Afrique du Sud, Gabon, Cameroun, Mozambique, Zimbabwe, Angola, Nigeria, wapi encore, Namibie, Zambie, basi bayambeli loba, na bamboka nyonso wana, Centrafrique bien sûr, mais que guerre ezali kwa servir kuna, mais s'arrêter. Amen bandeko. Qu'on a battu l'Europe, mobimba tala ezozala tellement la tribulation envahissement ya ba immigrants parce que bipagnos toujours bikolo ko lezolé là. Bazolo ko sauver mi marqué bat va tomber dans mai. Combien de personnes qui tombent dans l'eau pour essayer de tenter de se sauver. Malheureusement, ils ne parviennent pas à franchir, à atteindre l'objectif. Ils tombent dans l'eau tranquillement comme cela. C'est dommage. Amen, bande on a Christo. Collaborer avec les Européens quand même. Balinga lingomba. On a besoin d'un message pour que nous puissions bango. Mais bientôt, qu'on envahi totalement. Balinga bolingoma kaso bayambi bapaya. On a besoin de substance. Connaissez bango, connaissez bango. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir à ce moment? Na onyo c'est comme le kakuna. Babongi sakara bamboka nyos kimezala. Pour batna batba vanda kimya na mboka na bango. Ils sont le mieux placés. Parce que même en Amérique, continent d'Amérique dans le Sam, ben peine à bolingo bataille la Afrique. Pour baser ensemble, tout d'une même table, toutes les autorités. Mokane atate koksama likolo. Problème est la kate. Et pourquoi na se makambo ne vendre lokola mabanga moko basi ba poser na kata mokili mobimba. Kola sai la moko na moko. Maëla likole la tabino. Boza mieux placé. Place no sobo tia makolo. Kimeza na biskanyo soana. Boboto ne awe batela. Eyiga na kata moto na moto. Nguya yawe sali la moto nyonso. Kemu na likolo yinga na kata bato nyonso. Boboto na yawe mun sama. Na bolingo na tata. Amen. L'agneau